Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengneb Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le Ndengboyebi qui est 5 minutes. Ezali deux types, il y a émission Moussousou, il y a 5 minutes. Oyo Ngai Nalobaka, Ngai Moko. Oyo ya lelo, oyo zoko concerné Bisso, Nazalina invité Moko, pas de moindre. Azali invité moko munene oyo tokobenga ye penga na benga kaye pasteur na kombo ya Serge Kibunda ya zali pasteur oyo asilisaka ma pasteur mayele parce que pona ye pasteur a solo azalité asa yebisa ngango bandakala moko nazalaki un peu pessimiste mais à la longue nako comprendre que pasteur Serge azalaki na raison. Donc, na makambo oyo abandaki koloba. Mais ça fait de cela un temps to umeli ebele to bandaki lisusu comme on a été avant to kota na muzindo ya masolo na biso to pesa yena no mbote bomona ye pe apesa bino mbote. Pasteur Serge Mbote. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mbote ming bande ko nyos ba congolais. Donc eza ndeko na bino frère Serge. Donc biso tout va passer pour to batela rabampate bana to boti. Tous appelés bah évangéliste c'est pour te thérapie, tous appelés bah prophète parce qu'il nous a parlé que ça ramutu nyoso tout. Abaki na tango oyo mwana mukolo pe koko akola ki sa nyoso tout ba vision. Mututa monaka. Donc biso tout ali bah pasteur et tout ezali musala teme ezali esika oyo mutu fajo azu solo la malamu nanda kunai. Alors tu allais m'inviter les autres sur un plateau, il y a Cléboa original. Vraiment, là, c'est pas un mon plateau, il a amélioré ma casse. Et que Moussala Mbassali Moussala qui toque vraiment dans le Pessambote Mingi, dans Mouto à Simbi, Masolo, il y a Kouloukoulo, Tonabiso, Koulou Tabale qui. Il y a le choix, mais il y a un réalisateur à Bandarate, donc on doit Simba, Masolo, Penza, RTNC, donc Azali Nassimabili. Mais Kokena, Moussikate, Papa Sage, Nato Bandité, hein. Non, mais Zali, pour la Fatoufa Baké, Moutazana Billy, Zali Nani. Pour Bato, Bata, Baleki, Bato, Bazo, Mona, Namaele. Donc, voilà. Mboteming, Bandegonabi, sur le lot, ma solo. Il faut tout solo. Est-ce que Congo, c'est bongi déjà? Mbokonabi, soit Congo, et c'est bongi. Le pasteur Serge Ngande, na omemane, monsieur Yozo Kende. Yozo Kende, pas toujours qu'il n'a malembe, donc yo, Toro, Kamituna, Ndengezali, mais bon. Nabenga yo frère en Christ pasteur parce que yo critique ko betaka ba pasteur yo moko mais awo mi bengi pe ke ozali pasteur est-ce que tout le monde a pasteur il faut en église il faut en bindi bandimi bazala ebele mais est-ce que yo oza vraiment pasteur penza ndé tout le monde a pasteur mususu na bengi pasteur te biso tout ba pasteur ki pasteur ezali mo bate limpate ningo papa boko la bana na ina ndako eza musala ba pasteur donc batutu o bazan église ezali gender faut que na mukuse l'église nyoso to monaka soka to longoli mbongo na kati batutu ba passer ba kimi bazongi kayo ça veut dire eza gender il y a les ska ba lia mbongo il y a les entreprises ska ba kuba ba kwala kabana nze ba mugu ba ngwe mais misusu ya bien peu bazali quand même frère Serge Gocha batunyo surtout na saki que ba pasteur et amabe et madame pe bazali monsieur Serge madame bazali mais baza mukie bazara la TVP mingité bazara pe minga ba TVT mais to profiter na yo sikoyo okotanga la biso ata quelques-uns oyo yebi penza que ba pasteur a solo zaye mo nzambe parce que nzambe to muto alali ayaka apesi ndingisa aolakisa yo nyonso tu oyo ilingo komela yo. Parce que le monde spirituel est tellement réel dans le monde physique. Le monde physique, d'abord, il faut le monde spirituel, il y a un dirigé le monde physique. Au monde où tout le monde a l'autre, au monde où les camoufles sont commis, ah, les camoufles sont déjà. Vous sentez que c'est dans le monde qui est c'est ça, Bazali na ignorance, Bazali distrait.
Nous devons comprendre le fonctionnement de Nzambe. Nzambe est simple. Linga moninga ndengo milingaka. Nzambe yoana. Bato akota la carte de l'église. Bato bakoti wana bake ko sala pour un pasteur. Bake ko sala pour Nzambe. Nzambe n'a rien à voir. Nzambe a créé religion te. Mais a créé jamais ba chrétien, a créé jamais ba catholique, a créé jamais ba bouddhiste, a créé jamais ba musulman. Nzambe sala et l'autre côté. Nzambe loba aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que l'église doit l'amour exact? Pasteur inscrit à Zoambongo, des pasteurs m'tazo ko régner à ça fait bien. Tout est dans bon au Congo, au monde destruction massive. Oh ceux qui le tobito kanga ba église. Félix Azali Mukonzamboka ali diaspora a yebi système ba pasteur. Ceux qui les lo a akutreng na biso. Na biso ba serge parce que nga lancé message et belé parfait pour na kokutana Félix à travers ba président il y a diaspora ou il y a IDPS parce que un message moko clé pour na Félix mais malheureusement est comité message ya nini osalina yango ya bunzambe ou ya nini parce que 5 minutes soko pesi message et kokomela epe le mususu ekokoma profiter opesa message yo lingi okutana na Félix okutana akomi présenter opesa message awa ekokoma esika yo lingi okoma non kokutana na ya fasté message na l'église qui à travers batunaye kokutana déjà wana message ya kinini Dieu et leur union c'est ça mon amukili nzambi faut autoriser nyonso atola mukina buto ke ko yiba soki nzamba boye ko sala maté. Donc ça veut dire toute autorité vient de Dieu. Dieu a permis que Fayoulou Azamukonzité, pour Fayoulou Azamukonzité après. Mais Dieu a permis que Tshisekedi Tshilombo Félix Azamukonzi. Félix Tangazubokonzi, Azalaki nulle part, Azalaki vierge. Et Pesaki Bolingo, et Pesaki Nzambe plaisir. Voilà qui y a un moment na relation auto ça la bonzambe na vision auto monaki na profiter na ngalinga ko ba souté que ainsi dit l'Éternel Dieu m'a dit na lo baboy non donc le ngaki to passer message coûte que coûte pourquoi message ngezanini alanda nzambe ya solo nzamba za derrière ba pasteur alanda esprit o nzamba tie kati ya mboka na biso Congo et qui va respecter Nzambe na kati ba ma justice na Congo. Nous banné au coach message wana malembe ti ekota mais malheureusement Dieu m'a montré que notre frère, notre cher président a recruté et sa volonté na je le condamne pas. A recruté na président il y a voisin, il y a pays voisin, il y a kati, il y a franc-maçonnerie et qui pour na n'engé bassin maram na bango. Bon malheureusement, tu vois, Dieu juste, nous avons ça bananaï. Moi je vis cérémonie comme si j'étais là. Je vis cérémonie où les cas qui na kati ya nini wana ça et ça m'a pas si dans Nzambe. Ça a bousculé beaucoup de choses. La cérémonie ni tango zolo baboy koloba na parabole te le ba ma cérémonie ni yo monai. Non, président na biso ba recruter ba koti na kati ba secteur franc-maçonnerie pour na ba monique ça bien payer pas ses peines nango ça peut mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est grave parce que biso to mona Félix Azali donc croyant pratiquant pratikaka babiloko wana ya ba science alingaka ngote donc yo soko zoloba il faut osana ba preuve zoloba parce que ya za croyant ataka mabolongo na se donc stongo zoloba makambo il faut osana ba preuve biso to moni makambo ya ngote ke o akoti na mitobi ke na ngambu na Brazzaville présence Sungesu azalaka nango et puis mutandengo na soki akoti bakoti saka mutu ba bomba raté ba otia ba photo tout le monde ba vidéo de tout le monde ba présent mususu. C'est notre président du respect qui est toujours fondaïté mais toujours alerté que place Yohanesa place naïté étant serviteur de Dieu place Yohana et sa place naïté il faut à chaque fois à penser que place Azali Nzamba permet taki yazalawana. Alors,
ba pasteur oya kuti na kati ya secte wana fa comprendre que atambo na bango te ba pasteur wana bazaki na Kabila lobby lelo azana poso azana bango te ayoka oyo nzambe azoloba kati ya basali na ye. Mais ce qui pasteur Ango frère Serge Moutoupa changer pasteur wana a changé net le lot pour ne pas le citer sur tout le monde. Oyo pasteur Moukou naza sala quand même pasteur Moukou naza sala donc musala moko ya makasi azo bimisa ba seka azo sensibiliser peuple congolais. Ça me fait mal ya romona lokola président za Kasaye ba Kasaye nyoso ba komi pour président. Ça me fait mal à romona lokola Fayulu azali mutaban lundu batiban lundu nyoso bazan sima Fayulu. Ça me fait mal de voir ça. C'est pas ça, c'est que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas de ça. Côté Wanate, ils ont trop ça, le tribalisme, ils ont trop flagrant. Dans ce moment, pour soutenir notre président. Mais je le vois. Moi, j'avais soutenu le président Félix. J'étais la première personne. Il y a une vidéo kili. Mais est-ce que soutenir qui est Yozamuluba, Ozamulubate, Nganazalia, Nazamulubate, il y a le choix, mais Azana Sima, il y a caméra Azamulubate, donc Yoko Lobate Kekara, Baluba Kamutu Bazo soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Non, je n'ai pas dit que Baluba Kaka, mais Nazo Mona, Bazo Sangana, groupe Bazo Sangana, la majorité de Sangana, Bakasaye na Bakasaye. Abako. Basala l'association Abako ezalaki ni ya ba Congo donc so ba luba basali pe eloko na bango mulu bazali congolais Abako ezalaki ya banani ya ba Congo. Papa nangai Mobutu azalaki mutu mabe asala mabe mingi ma eloko moko asengisa ba congolais asangisaki achaki papa moko mokonzi moko ekolo moko président za sous président ya Kasaïté asa président ya Congo. Bato ba sa biloko to wana ba la attention, ça va très vite na Congo. Ça va très vite, ça change rapidement 4 ans 5 ans président monsieur akoti. Non, ça va vite. Et que ba comme akadi ki bato ba olinga bango sauter. Ça va très vite. Ça alarme na ebisi bato ba comprendre. Zana kati to nécessaire, je moni makambo bimisi ezali penza makamoko ya kozwango penza au sérieux pour bato ba comprendre. Frère Serge, yoza monakin? Oui. Frère Serge Yoza Kinois, Nganaza Kinois, Yalolo Swami Kinois, Tangu Tozali Kotanga. Est-ce que yo, au bandai Kotanga, naba collègue noa kela, so bando yeba ke oyo, autovandane Bamoko, Azali Muluba, o Azali Mukongo, Tangu Biso Toza Kotanga naba classe, neti président de la République Nabiso, Azali Kinois to bandaki kokipe, Makamba Bikolo Wanate. Donc je pense pas que président de la République Nabiso, Sikazawana, n'état d'esprit na yeba Kinois, akozala kaka o na kota baluba o na kota oyo babando osala makambo neza neti ba papa Etienne Tshisekedi ba papa Ngadi ozomona akola na matadi donc akola ni azana ba master ne batanga kaka bazaka batonde mais Félix atanga na ba interna atanga na kisasa yo moko lobi a ozali mona kisasa est-ce que bulu wana ya tribalisme e goya na président na biso? Non, président azana na makanisi wana te. Ezali ba ndeko na biso otozomona parce que omoni mutakoza même na pensance ya tribalisme. Mais makambazo sala nazomona ba débat sangana nazomona ba photo bazo tia nazomona bazo inviter ngana okendete mais je sais pourquoi nazo kendete pourquoi parce que ndenge bazo sangana ko sangana pamba ozomona ke il y a que des Kasaye. Mais donc yo lingi ba Kasaye ba sangana te namona association mo ezali ya Claude Moussaï ya Claude Moussaï ba jina efonge bazana kate bazaba Kasaye te. Non. On le dit bien Claude Moussaï, Bajina il faut que bazali. Mais on a monipé, ils appellent Moussous. Ce que tu sais nakati ya IDPS nakati ya Bakongo, ezali non? Bakongo bazawana. Eza partout. Mais on a so ba makambo sa mana diaspora. On a moni, wana songi na so beta sete. On a moni. Nasomona bandeko na biso bakase na bakase na bakase na bakase bazo sangana. Alors c'est très dangereux. Ceux qui bazo tchakate na pesongo elembo baba koma o tchaka. Dieu a dotinda biso na unité. Moi j'aime Fayulu. La linga Félix, j'étais la première personne à soutenir Félix batba fingangai. Mais le lo batba ko belé. Liboso azaranga moko. Mais pourquoi Yozareki la première personne il a soutenir président de la République?
otiki après otiki batumsu ba comme le cas donc yo zalaki na intérêt mo tongo soutenir ye non na tika été mais na se retirer parce que biso za ba tout en blanc na vision ya Nzambe donc tant na moni que message on azaki na boaki message na comprendre que mutakomi a niati côté mususu ko bema message na salité te zonga sima bana côté na état de prière bana otala siko parce que au moins que ton Kabila Longwe akei mais Kabila zana 50% il a diriger Congo parce que Congo est en bana alliance FCC Nakash FCC ne voilons pas la face et ça Kabila ils appartiennent à eux cash ils allaient 50 à INC 50 IDPS donc ça veut dire tout au on a 100% 50 PPRD 25 IDPS 25 INC donc tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a 50% dans Congo. Congo ça ne pourrait pas être dirigé dans l'alliance donc toujours passer temps de transition il n'y aura rien qui va se faire dans le Congo. Des sujets que sont matés parce que sont matés. Pas penser les ébélés, les choses ne sont pas Moutoumoko. Or, Moutoumoko doit diriger le Congo. Mais si donc ça veut dire, pardon. Donc ça veut dire que, à l'heure qu'on parle, Congo, il faut passer dans la transition. Président Oyo, tant l'union sur aussi là, à Kokakosala et l'autre côté. Parce qu'il a décidé. Donc ça veut dire, président Oyo, il y a un ciment. Président wana ekoza pe fayulu yo komi ko loba déjà na place ba électeur donc yo monine loza fayulu do bato musupe bazali bato ebele bazali yo komo loba na place obi ke mboko na biso komi na élection mboka ezokende déjà ekoza fayulu mais mboka oyo sikona mitoza oyo président zwana sima ekoki koza la fayulu Fayulu faut azongana ainsi dit l'Éternel pour azong la place wana parce que Fayulu sera attaqué place wana pour abima qui na ainsi dit l'Éternel. J'avais lancé appel na batu ya Fayulu on a mon avis sur le rôle la batu pamba parce que tout ti mande fa pembete tout la ti ba tonjité tout toni si ba saleté mais Dieu travaille énormément avec nous énormément na otang lo ba kombo pasteur lokola Kabundi Koualesa, c'est un aventurier, un véritable aventurier, un mentaliste. Nani, passer Moussoussou Moukouna, oh le loi comme les Kaba TV, tout pas soutenir Félix. Pourquoi? Mais parce que Azala qui conseille Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Qu'est-ce qu'il a fait des Congolais? N'a beaucoup de passer Nyosoba comme il est là, Simaya Félix. Pourquoi? Pourquoi? Yo keli bango zuwa ou bien parce que yo moko polingaki okutana na Félix net bango bazo kutana es ma beza do yo zo kela bango zuwa biso toi tu passer un message au passer message aux zongi otikala biso to tikala te passer message aux zongi j'ai un grand message pour na Félix un très grand message pour na Fayulu l'aider là Dieu veut faire quelque chose et Dieu doit faire quelque chose na Congo. Avant de commencer en 2026, Dieu doit faire quelque chose pour les Congolais. Là, c'est sûr et certain. Soit à ça, on a fait le, faut à ça, on a moutoumoussous. Mais il faut à côté, ainsi dit l'Éternel. Sinon, c'est compliqué. Bah, toi, au moins, quand la mingité, tu vas perdre un très grand homme politique, un homme religieux. Parce que ça, la population, ngala longo na kisasa na zongi 20 ans après na kuti mutapuso zaka mutapuso atini karapuso banda na centre commercial pardon na centre ville na kisasa ti na babanjili atutini dikapuso mais il y a pas de sommetier soki na kipusu na yewana azo se retrouver alingi na ye musala wana yoko pekisa été papa 20 ans après mutapuso fait changer faut pas que la ta mutapuso monter to ko etera za mutapuso. Il faut pas diminuer, il faut tout penser dans le bateau. Il faut pousser comme dans mon terre, en matière de l'écolo, à tout le mabiloko, à tout le forceté. Na kuti chargeur, à Zakaka, à Télémaka, à tout charger, bah taxi.
azaka chargé na kuti Kadhafi azaka na ko azote kaka carburant azaka Kadhafi na kuti Kwado azaka Kwado mais ezaka na Congo te hein eza en Afrique nyoso ezala ka on parle du Congo mais soko zozwa yo zozwa ngo neti ke ezali loko moko boye ozolo bango ndieka ezala ka na mboka na biso ezali na Afrique mobimba nazaki na Angola nazongi 18 mois et pardon 6 mois après na soyo so ezamboka mais papa na beta tout qui est na soyo nazongi lisusu un temps après mais eza mboka mais ozoma mboka ndenge zo changer soldat o babengaka likili aza na droit d'un salaire naie akende kozwa voiture et pas concessionnaire voiture ya sika afutela raté aza na droit à lopango aza na droit ya voiture à sika mais quand est-ce que ça na Congo c'est notre pays mais tu peux pas imaginer nazara dans un groupe na ba feja ba yuda wana bazotalanga balobi mais et pas na bino po bona biso ndenge toza boy to simbongo na Congo ene basara ndenge nini bazwaka mandat ba pession mandat yo yoza yuda ba pession mandat OK na kisasa pas mokonzi songolo pakala OK opesi mandat bien basangisi le or na diamant ba bilo mususu ba pesio le kola commerçant aya so mbelo rone ayi awateki mona ba yuda ba na mbongo bazo mbongo pa na biso azo ba lingala awateki na kombo ba continuer so ba kwetu akini ayebi habite dans ça 20 ans na Congo je connais mboka na bino qu'est-ce que vous faites ici pourquoi biso ba pesio so offerti wana te on est incapable ya ozala moi papa on est capable il y a qu'au fibrer Congo on est capable étant les ingénieurs congolais en France en plus je suis entrepreneur depuis 10 ans congolais en France nous travaillons à Orange nous avons fibré France pourquoi papa ça biso Congo to fibre Congo to sa fibre optique na Congo mboka na biso et que na zaki na Congo na ba histoire il y a télécom il y a toto ba informatique c'est comment parce que ça métier na ngai na moni data center tant to benga Congo allo data center pour sonner et sonner wapi et sonner na Kigali depuis série il y a Télécel. Depuis Sera Mobutu, Bacha Data Center à Congo na Kigali. Donc, service secret et Solara n'engeni. Si tu peux imaginer service secret Congo, ça a sécrété. Donc, tout ça, on peut inciter en place, il ne peut rien faire. À quoi ça, les côté sans que Pépère ne pas ça accord, sans que INC pas ça accord. Moko kotambo na trois têtes te moko vita mona tête moko faut ba rebanda ba réélection ba cha président moko sans accord atambusa mboka selo programme na ye mais siko okomi ne sikawana yo moko komi ne sikawana ceux qui le frère Serge na kanisi Hollande pe makamba politique ceux qui to komi na situation que coalition ezali parce que bango mutu bazalaki majoritaire na parlement donc président azali wana ezala o netu yo ozali kala mutafayulu engeki ozala kaka système oyo tozali na yango kutu président a évitaki pire que ça que tozala na cohabitation akei na coalition mais siko président akokisi 1 an azali na pouvoir ya ko dissoudre pas bandela makamnyo surtout ye moko pa yebi ke ezali ndenge yo ozali koloba mais okoko tia faute ya makambo tozo vivre situation to vivre na président de la République côté ayeka sali à peine 1 an Serge. Non le but de jeu c'est pas condamner Félix jamais je pourrais jamais faire ça ba nzai ba condamner te ba pesa toujours une pensée on t'a vu oya boya boy papa eza ndenge ofinga mutute ndenge akodale pe mutute toza biso tout ba congolais on parle de notre pays on n'est pas des politiciens mais on parle des pays. Non, c'est notre pays, notre patrie. Ça fait mal. Il y a au monde des soldats, beaucoup de femmes, beaucoup de bannétiques qui sont beaucoup de makolo, des soldats, des guerre, des sensité. Guerre, il fait ci là, c'est trop. Ça fait mal. Viol, ça fait mal tout ça. On n'en veut plus.
On ne pouvait plus supporter ça. On n'en veut plus. On ne veut pas. Donc, c'est que nous voulons quoi? C'est que, au jour d'aujourd'hui, on a un gouvernement et un président. Je n'ai pas dit qu'il est incapable. Mais par rapport à ma décision, il est incapable de prendre une décision parce qu'il a un pouvoir, il a 100% de pouvoir. À 100%, il y a pouvoir de décider la décision. La décision est en trois têtes, trois parties. C'est pas possible, ça. Tu ne pourras rien faire. Je ne le condamne pas. Mais, les lots, tout ça, bataille est belé bazan na Congo. Tant que ba transformer Congolais na business. Tant que ba transformer Congolais na bazoba, ba stupide par rapport ya Bunzambe. Bunzambe c'est simple. Linga moninga ndengo ozo komelinga. Sona lingo na osala mabete, no doit moi na ote, no iba mbongo na ote na okosa opete. Mais le tout mona ton un système ya ba église. Kata ba église passer na moi sinae na ba collaborateur nae, bango baza bien, bango baza na ba via bien, ba tutu, bango bazwa ka mbongo. Mais passer pour ça kota boko na likolote, yebi fa apesa mbongo. Yebi fa zo mbongo azui, OK luka ba netike, OK luka ba maman o baza ba orphelin, baza ba vivre pardon, na mbongo ya zui, akepe ko aider bato. Eza mbongo poisson ba fatina mitukate. Tout le monde a monté. Donc ça veut dire que tout ce message est clé. Il faut que la religion à Congo, il faut toujours un véritable esprit au Nzambatia. Il faut que la religion et Kangama. Mais président Bangate, Abangate au l'église sous prétexte de malédiction. Non, il y a malédiction, l'église fait Kangama. Pourquoi? Parce que Bangonde Bali base, il y a malédiction, il y a Congo. Donc, tout le temps, Mokanda, il y a Bunzambe, tout le monde a aussi longtemps que toujours respecté Bunzambe, malédiction, Dieu frappe. Dieu n'a pas tant à frapper, au monde a frappé de génération en génération. C'est ça le problème, toi, là, on a Congo. Ok, frère Serge, Nalingina Zongela, comme moi, il y a Tika Kinga Bouitango, au lobby que Fayoul, il faut à l'Andamaka Bunzambe, donc ils ont confirmé que Fayoul a zamoté Mamabe, et Bunzambe, c'est ça? Non, pas dans ce sens-là. Fayoul a gagné qui élection. Mais Fayoul a fait une acquis, ça va consulter pourquoi. Il faut se poser la question. Nous, on a une réponse. Totinda ki batuba yebisa Shadari qui a gagné. Totinda ki batuba yebisa batu Fayoul ke a gagné ma ofana ki tabo kondite. Parce que à côté qui n'a incité l'éternalité. Félix Sazaki na place ya bokonzi wana te. Mais pourquoi Nzamba permettre ya zalawana? Et ça ba code il faut qu'on décoder. Pour que décoder et loko mundele aloka Congo, mundele aloba na kindoki mundele achana Congo. Pour pote kota, pour passer kota. Muluba ko zala jamais mukonzi na Congo. Ba tutu ba yoka ba chango kate. Izaki code mystique. Pour Nzambe a décoder code wana, faut acha muluba na Congo. Président de la République. Code est décodé. Monde mystique, il y a un grand tourbillon. Une sorte de tourbillon où il doit changer ma camoufle spirituellement. Et les combattants, ceux qui maillent na vers les athées, ceux qui maillent na vers les amoukiers, et ceux qui maillent na vers les athées, maillent na vers les allées. Maillent les autres qui n'ont pas. Avant, comme en abondance, et qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Donc ça veut dire que le code a été décodé. Mystique oya mabesa maki na na kuku et poli. Donc ça veut dire tout ça dans transition. La transition wana mutu mususu mutazu ya kofanda après Tshisekedi. Ya wana faut pas toquer na ba polémique, ya ba tribalisme et comme mabisu ne lorote. Donc mutu akoya wana akofandisa mboka na kimia. Ni na problème na Rwanda, ni na bas voisins, ni na pays étranger, parce qu'il y aura la main de Dieu, la
paix va régner dans ces pays. Tu vois? Ok, donc frère Serge, on a l'andi ndengo lobby et là on a comprendre que donc Fayulu azamote mamabe, Fayulu ayebi onzambete, donc ceux qui bâti a comment il a place on a été parce que azamote mamabe azo konyango tilelo, donc Félix ceux qui a eu place on a parce que ayebi nzambe. Donc frère Serge na lingi na tout na nos frères Serge biso to bando mona yo souvent au bando tiki là ba pasteur ya on a tout monde que ba pasteur mususu ba bimi parce que yo ozo mona na lisusu te silence oyo osali ata na moni ba mbula ebele silence oyo na ko ipeke okene ki sasa ngana kanisi ke okeyi même ko s'installer parce que yo za mutu benza informaticien ozali na société na yo ozo sali la fibre en France na kanisi ke okeyi ko s'installer na se mais vide oyo tiki ebele bele beau frère Serge ezali pona nini ba pression ba pasteur oyo yo bando critiquer okoki yango te. Il y a un temps pour tout, il y a un temps on reste calme, tranquille, aux à observer, autant on a sali est-ce que ba comprendre les messages, tout ba kanison les rancines, tout ba kanison les kotumbo la bato. Il y a un temps pour tout. Tu connais qui ça na kata qui ça avant na kende na sagi na association awa. Association ana ils allaient Francafrique toujours à Bakisi avant la keno musika fayu le bitera mtema be wa les point de vue des journalistes aza mtema bete na le pété kata mtema be mais na ro décoder ngo nyoso siko te ça bloc photo sur lango en face il y a moi t'expliquer pourquoi afin de na kiste bokondité pourquoi nous en attend transition et qui attaque presque approché par Tomabe mais ils a bloc protocole on a TVT. Donc, ce que nous avons marqué une courte pause publicitaire et à ma partenaire Nabiso Boyebi, donc Romain Ilunga, le grand traiteur en Belgique, et puis Sepela TV. Donc, restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, donc merci de votre fidélité. Bienvenue pour ceux qui viennent de se joindre à nous après ces spots publicitaires. Donc, Ndengenaïf Sarabino, consommons congolais. Izali leitmotiv, il y a site Nabiso, Kleboa original, 5 minutes avec César Ngadi, Bomoni, Biloko Tolagisi, Bino Izali, Biloko Oyo, Banamboka, Bazali Kosala. Donc, ceux qui Bolingo Saba fait Nabino, il faut faire appel à Romain Ilunga, grand traiteur au Yazarnakatia Belgique, et puis décodeur, Kozaba décodeur, Yamindelete, décodeur Oyo CPLA TV, Izali Bisengonyo surtout, Banamboka, Balingaka, Izali Kuna, Nakati, Ya. CPLA TV. Donc, pour rappel, les lots, ils allaient 5 minutes avec invité, tous allaient na pasteur ou frère Serge Oyo à Lobakaba vérité, parce que moi, personnellement, vraiment, na CPLA na makambo Lobara, parce que à Lobara, makamyo surtout, polele, pona basali na Nzambe, parce que basali na Nzambe, basali batumoko au penza, tokoki ko se voiler la face, ba o bazo endormir peuple congolais na makambu et belé. Donc frère Serge Tokomiko, comme vers la fin il y a émission na biso. Donc nalinga penza o insister mingi na message aux ali na yango, parce que 5 minutes aux mona, donc balandaka yango vraiment. Sika oyo olinga message koma et koma, donc précisez bien, parce que yo nazo mono zo sala neti les critiques té, mais aux amis négatifs aux ali kolobaka kamingi yo zali awa entrepreneur ya makamba ba fibre keneki na mboka, mais apport na nini pour ça le zolo bakeba sala fibre, pourquoi yo moko ke kunate na mayele na yo okoyi ko mona conseiller ya Félix Antoine Tshisekedi au pesi bango mayele ndenge bakoyi ko fibrer mboka na biso. Non, mais tokendaki tu as un projet monene, ba projet belé, senga qui demande ba wakambo belé pona ko sala. Déjà na tout ça la extension ya entreprise na Matadi, na ville ya Goma, na ville ya Kinshasa, ville ya Katanga, tout ça ba extension pour na to instaurer, parce que tout le monde qui maman pour na biso faut qu'il ne ka faut ça là. Pour so zeli c'est compliqué. Tout ça extension et entreprise des alliés à Wato Makuna. Comme ça, tu développes Mboka pour Mboka et bandar toujours dans la communication. Quand tu es assis, on va belé que changer. Tu as un projet à infrastructure au président Macron à Bissimbongo pour un projet numérique à président Félix et que dans quatre projets on a Orange et Zali Awa. On travaille déjà avec Orange, tout ça, c'est un projet. Il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre. Mais vous avez un avantage parce que Orange pèse dans le cannabis. C'est ça en fait. Donc aussi, dans tout ce qui est naissance sur un pour la tous les naissances, il y a mutute pour la rapidité. Non, tout ça qu'on investit dans le cadre, tout ça faut qu'on investit dans le cadre. Tant tout ça là-bas pour la bien, il y a pas continuer biso. Ba continuer biso les lots. Et bien na qui ça. Na kuti ba kisa na katia kisasa ba sinyo so baza na santa malamu ba siromo na ba mama baza mais sote ba donation mibali ba mutu ba konda la majorité 80% ba konda o mona baza mwa minene mwa libumu ya mwa makolo moka kwede ya mwa maboko moka kwede zomona ndeti mza santé médiocre malade mais zomona za santé bien. Pourquoi? Parce que pollution qui ça pollution qui m'a cassé kati banzete ni surtout ezaki na boulevard Lumumba ba yebila ngo réalité ba kwesi banzete belé pollution eza makasi au termine la première rue pour mon échangère, c'est tout bouillant mo eza terrible. Alors pollution ça ramène la maladie incurable, ça ramène ba blou mo terrible. On a ba riche mais ils sont pas nobles. Mais tu fais un peu de mandambo batamobutu, mon équipe a un peu riche et si noble. Parce que comme la Libanda, qui s'est un peu propre. Mboula souke beti, bazo pemba ba caniveau ba toilette na bango, bazo boire kana mai so même bazo kende keke pa na mapango batu mosusu. Tout monde a qui épidémie et cause là, tout monde c'est terrible. Donc mais Bakader
na tango akala bano tambola ba mapangu bazo pesa ba contravention na bato o ba toilette bango za propreté o salité zina kati mapangu o akomboli boso le pangu na été bano ko pesa ma contravention bazo ngisa système wana mutu na mta kombola libosa ndako na ye. En fait, on a des projets, on a des propositions à faire étant aussi membre ya association Francafrique. Toi même ma proposition toi même biloko o mboka na biso peut changer en fait. On n'est pas là pour passer un pouvoir, pour passer un salle. Non, on n'a pas besoin de ça. Toi, on a posé comme un député. Non, toi, on a posé Mboka échanger point barre. Un député, il est payé de 7 000 à 10 000 dollars par mois. Dans 5 ans, ça a 1 million et quelques. Ça a un bon ébélé. Mais un soldat, ça a 100 dollars. Quand est-ce qu'on s'est sorti dans Mboka? Dans l'équipe de Bakan. Au moins, na kati ya kanda kumoko, il y a 2 pièces, 4 familles na kati. C'est invivable, c'est pas possible. Bato bato sécuriser Mboka. Bato to kengela baba homme politique. Mais par exemple bato Mboka na biso, c'est ça oyoyo. Au monique on propose, il y a des idées to travailler na ba mère à Bandal, to na contact na ya mutu moko malamu, to qui n'est pas yangobila aussi. C'est ma proposition tout ça là, étant membre il y a Francafi, on n'est pas des opposants. On est les enfants de Dieu qui aiment le Congo, étant congolais, ma proposition est allée. Soutenir quelqu'un, pourquoi pas? Mais il faut que soutenir Moutoua Sana Makamabie pour n'emboquer changer. Tout ça pour créer des anités. On aime Tshisekedi, on aime Fayulu. Dieu fait chaque chose en son temps. Aujourd'hui, ils allaient tant Félix à la place. Au moins la transition mais tant Moussous wana koya okota bon mon abi le mot qu'est-ce que la main de Dieu va faire et il y a un moni na kati ya association donc tout ça travail makasi dès que tu travailler mingi na armée pour l'instant tous autres travaillent na armée donc tout un contexte na armée tout ce qui est na contrat moko pour na tout travail à distance, tant aux APM, tout travail à PMB. Pourquoi pas? Toi qui n'est pas côté la bande de souba maï. Pourquoi pas tout comme Tina Bakatanga, tout comme bande comme souba bande comme Zébélé. Donc il faut congolais na monique au lieu de loba parce que tout lobi mingi. Tout lobi mingi. Dieu a permis concert et bétamara les sous-jetés dans le Congo et na poto awa. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un monique sans la volonté de Dieu, concert rwanda kozongate. Donc pour yo côté na makambo concert actualité, yo ezali ya concert donc yo zali pour ou contre concert et bêta wana poto. Concert ils ont ramené nini pas congolais. Concert ils ont ramené distraction kobina bat baroya babini tchaka 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 après c'est quoi? Mais bandaka la concert bandaika ko salama bandaka la yo le bimbo kezalaki bien kala mboke bebi sikoyo avant mboke kezalaki bien mais concert pezalaki. Mais les lots ça ba problème sérieux na mboka très sérieux problème za makasi donc on attend nanu ya kozonga sa concert wana te concert wana kanga mek te pour congolais lingaki. Parce que Dieu il fait chaque chose en son temps. Donc, tant on a un conseil koraki. Ceux qui battent parce qu'on a vendu dans le les gars aussi dans mais tant on a qui dit à qui stop et ça qui stop. Pourquoi? Spiritualité à Congo. Dans le concert, il y a trop de sacrifices spirituels. Qu'on sacrifie ba vie à batou et ça mingi dans le concert. Nakata ba musique nakata mambebele kindoki eleki mingi tant que nzambe azo lekisa loboko na ye ezo balaye bato mabe akotika mabe mo etambola te et continue il va les bloquer mutu moko te akoleki nzambe na makasi akozonga sa concert tu verras ata ba maman ba bimite ata mutu mota bibia pe sa concert et robeta mate ata ndako wana omone kokweya na bango na kati parce que on ne joue pas avec la volonté de Dieu. Parce que le Congo fait changer. Il faut Congo échanger. Mais ce que musicien a osala nini pour Congo échanger parce que musicien aza osaka musala na ye na ningi na ye ba na yo lobi ngote mais ba te belé o baza contre bazolo baké
8 millions de morts bato bazokufa nga nalingi nayeba ke yo neti oza compte ke na 8 millions de morts wana bamusicien baboma combien de morts et puis musicien asala na gouvernement nini kuna na mboka na biso parce que eloko nyonso tout ezali na suka parce que bato babanda koboya musique parce que oyo babanda koyembela kanambe bona bo oyo aye wana azali mwana mboka azali kinois ayebi makambo ya ndule. Papa ne se voile pas la face. Celui qui dirige le Congo, c'est Kabila. Il a 50% de décision Mboka. Félix a 25% de décision Mboka. Kamera a 25% de décision Mboka. Donc, Mboka est en 3 têtes. Mais la personne qui a le dernier mot, c'est Kabila. Mais les lois qui battent le président Nabiso, Mboka Nabiso, il combo nan. Yo le ban. Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Bon, donc c'est que président Azali Félix Antoine Tshisekedi, autres hommes ont voyagé, autres hommes ont l'élu Azali premier vice-président et à l'Union africaine, oyo année oya comme président yomo otangi kombo au lobby qui oyo batwaza na mulili ezali batwaza na mulili yo moko to na tuni kombo au lobby ba kombo misa douté au lobby président Azali Félix Antoine Tshisekedi. Papa mboko etamola la décision, mon côté. Première tête, il y a l'FCC. Deuxième tête, IDPS. Troisième, il y a INC. Que se voyait la facilité. Nani a habité dans le Congo, Robert Roy, Azawande. Nani te retourne dans Nani dans le Congo, a habité qui Robert Roy, Azawande. Il y a des moments pour changer des choses vraiment. Pour na makambu et qui n'est pas bien. Bah, comme nous sommes dans le gouvernement. Mais Robert Roy, Nana Tchakié, na place wana c'est ça président oya esikoyo ou bien makambo ne bandaka oyebi ke tant ba pesaki ba rwandais ba nationalité Félix Tshisekedi azali mwana muke oyebi yango ke yoza kinois oyebi ke ba rwandais tango Mobutu pesaki ba nationalité Félix n'avait rien à voir na kati. Papa, il y a des moments il faut soigner des choses, il faut nettoyer babilo mususu ezabilo mususu to ko rebandela ngo souté donc muto atie wana. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a un pouvoir dans ma carte aujourd'hui dans le Congo. Tolingi bango nyonso. Toujours passer un message à amour, un message à NT, à division T. Félix Tshisekedi est président Congo. L'obia ozalate et zape mutu musu mutaoza la wana ndengepe yazakite à remplacer mutu. Ngelo dans senga na bango nyonso. Surtout ba ndeko na biso oba soutenir Bakonzi. Bo soutenir Bakonzi te posa mutabandundu faut soutenir ka mutu aza mutabandundu. Bo soutenir mutu te posa mutakase faut soutenir ka posa mutakase. Tu bo soutenir ka mutu posa mutu ya muswahili dont tu bo arabe swahili. Non, wana ça benga un tribalisme. Tout ça pour ça paix. Toi na posa mboke za na kimia. Ba tout ba ça la bien. Message à le o comprendre bisoté ezali pona ko choquer batuté et ali pona batu bas la éveiller message d'amour lingam ninga na yo ndenge yo omilingaka. C'est ça le but du jeu. Pour qu'on échange, il faut kara amour wana ezala. Faut pardonner les passés, oublier les événements passés et tout ce qu'on maboko les mains sales se lavent en famille comme dit les hommes. Tout ce qu'on maboko tout simbani biso biso tokei. Il y aura des opposants, il y aura des machins, mais cet amour fait ça là. Reconnaissance. Pourquoi reconnaître la musique? Les musiciens, bah droit la bango, bah faut travailler chaque fin du mois. Bah mais ça là bah y a lolo bazo sala. Ils mais ça mi aminene. Bah se reconnaître bah on bongo zo. Donc bon na biso zo futa. Ndengani tout ça mboka bah tout bazala bah salaire à moukier mais bah député kaka bazan salaire à bien. Ça dérange ça. Ça dérange quand bah député bango bazan à 7 000 à 10 000 euros par mois. Bah ça ranini pour bazala mbongo wana. Pourquoi me sous-souter? Bah professeur, bah militaire, bah enseignant, bah pèse bah mbongo wana. Bah comment capable de pas enseigner bah tout bien. Au Congo, nous avons beaucoup de diplômés, mais on a peu d'intellectuels. Pourquoi? Parce que Congo est en copie-coller. Ngai, professeur, Naibisi élève, racine comme équation à double inconnue. A plus B au carré égale à des A plus des AB plus B au carré. Atika na mutu. Donc pour naïe formule yango wana, à cause sa recherche était ebimandeng mususu.
copie-coller. C'est ça le grand Congo. Yo moni lelo papa. Tout travail dans l'association de la police. Batu o ba reconnaître ba diplôme ya ba pays. Ba discrédibilité diplôme à Congo. Ba ko reconnaître ni diplôme à Congo ni permis de conduire à Congo. Pourquoi? Tout ça en francophonie. Pourquoi ba reconnaître en côté? Parce que tout comme un pays, tout ça un pays où voiture fait un volant na gauche, la voiture tu comment un volant à droite. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Na loi na mboko na biso makamone ko zala ti sa biloko oh ya Londres. Et ko ça ina Congo. Nous va continuer biso bato bazo ko ça la construction na moni construction papa na ngai surtout na Paris mutako construire ndinga lingité va construire na architecture à Paris mais sur ina gisasa na Gombe construction ça construction à Gombe zali ota bato vivre na Gombe congolais azala Gombe te congolais azo vivre na Djili na bato bazo vivre na Gombe ba étranger na Kisasa vie eza cher na Gombe koleka na Paris. C'est pas possible. Ozwanda kwa refanda pendant un mois $2,500 ah na Paris to futa ngote. Ozwa parfum to eloko osomba cher na Kisasa ah na Paris ezate olia pizza cher. Mais c'est grave. Congolais osomba biloko wana te. Donc Kisasa na Gombe, ils ont vivre sans Congolais, accueil des étrangers. Manga. Bazo soma manga na nzete. Bitabe, bazo soma on a katia bilanga déjà. Ils ont outate, donc population a bénéficié na biloko, oh, bazo lonate. Bazo soma avant et ya na mboka, donc bazo bien on a le coup de qualité. Babuka on bati na bagage, et koti bateau, et que Chine. Bakonem so basani. Construction. Il faut vraiment battre sérieusement. Il faut être sérieux, c'est tout. Message d'amour. Tolingamboka Congo ezana posa ya ba politicien intelligent intellectuel. Congo ana posa ba politicien qui aime le pays. O lingi mabele. Message d'amour. O lingi mboke changer. Congolais allé à 3 fois. Mbokezon a bien. Voilà, c'est ça le message en fait. Aimons-nous les uns et les autres. Ok, donc frère Serge, Tokomina Souka émission Abisso, donc merci vraiment. Nandengo Zongeli, Makamuna émission au poni clebooriginal.com. Merci, donc je pense que Ndengo Zongeli Boué, vous avez la soukate parce que vous avez un message moro passé, ils allaient penser et à Kitoko Ebele, donc te remercie une fois de plus. Na Ndengo Poni Cleboa original pour nous repasser message non. J'espère que le message est passé et puis Ekoma et Sikayo Lingi Ekoma. Vraiment, dans sa prochainement, tu remets à l'isolo. Batuninga mingi, n'engeni mambo, to monaki poison, tout à monaki, batilaki nga poison à partir qui ça. Mais là qui bataki ça te batela ngango, ils ont batu auto ina bon en diaspora. O ngamo ko na bengaki, o na kotie ba na association na ngai. Oh, bakuti ngana biloko nyonso na association na ngai na bengi bango ko benga pamba mais congolais muta mabe ba tielinga poison na batoku na ndima kité to bango prochainement. Ok, par ces messages d'amour du frère Serge que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe to bikisa ete fozwa masolo na mbunchu penadikosi. À très bientôt.